Bonjour Bandeko, Balandia, analysons avec Gilmas. Ba opportunité belé et comme Kobima et comme Kozwama na Canada, Bandeko naza obligé à couper Sabino. Ezana ba o bazana ngo posa na babino boza ko talanga, ezana ba ope bazana ngo posa te. Alors naza ko boa ke la bino kaka ba opportunité. Bino nde bokoye ba o boko sala. Lobi na salela ki bino émission pona makambo ya pétrole na gaz, baza ko luka bato. Soki ozana moyen ya koya na Canada. Musala ya pétrole et kosala yo bien okozwa okoumela te avant obanda kozala na musolo mais lelo nazo memela bino makambo ya pétrole na Canada eza kosala rage et ya camion pardon ya camion kokumba ba poids lourd wana na Canada bandeko na ngai eza mupepe ya sika peniri eza makasi baza kolukisa ba chauffeur ya ba poids lourd bino ba congolais o boza na posa kokumba mituka soki bofanda ka na Europe boza na posa ke ne Canada oza na Afrique oza na posa ke ne Canada mais soki oza na pla ya musala ya kosala te naza kopesa yo idée soki okomi na Canada sala eloko oyo ekosala yo bien alors e musala oyo eza kosenga nango diplôme universitaire te eza na posa te ba oyeba mutu pozwa musala oza pe na posa koyekola français ebele te anglais pe kutu baza nango posa te okozwa pe salaire koleka batu bakendeke ba bureau musala ya camion na Canada. Alors chaque année ba immigrants africains baza koya na Canada baza ko réussir vie na bango sima ya volant nazomona ba indien baza ebele ba chinois baza kokota misala wana ba jamaïcain ba Nigeria koloba te basi ba découvrir que ozana kutu na posa ya classe te oye na Canada kaka boye obani musala zela na pesa bino ba détail ya kati ya makambo ndeko lingi koya na Canada ndeko na ngai ozana posa ya Canada encore une fois musala soki oza koyeba te musala nini okosala musala o soki oza mutu ya sika musala ya camion eza na maboko na yo soki oza kaka ta étudiant kaka international mais oza na permis ya travail oyeta na ozana soki ozana permis de travail ata soki ozana mikanda te mais ba pesa yo permis de travail ndeko na ngai yoka émission oyo kosalisa yo musala ya camion eza na forte demande eza porte pe d'entrée ya kozwa ba document ebele na Canada. Alors nini nde eza ko manke bandeko na biso awa ninde baza koyeba te na mikolo vraiment ba employeur ba compagnie et comme ils ont recruté ba immigrants sans discrimination ozala kaka na permis de travail baza ko nini ko zwa yo en même temps. Alors eloko baza ko senga kaka eloko basengi zala na permis de conduire na yo ya mutuka munene ya ba camion permis de conduire ya mibale baza ko senga zala sérieux ya mibale baza ko senga zala sérieux parce que balingi ba engager batu ya sérieux eloko ya suka baza ko senga eza ko zala na endurance zala makasi na makambo ya kokumba mutuka parce que eza facilité eza makambo ebele. Alors eloko ya mibale o nege na utikoloba eza déjà porte munene na stabilité financière okozala stable na musalo eza ko pesa mbongo ebele na ko pesa bino ba salaire baza ko tia na kati ya makambo yango. Alors eloko yango pe ya kokumba mutuka soki okoti na musala yango ekopesa yo accès rapide na musala. Formation baza ko senga kaka ya 2 mois ekendeke 2 mois ti 6 mois ezo dépendre ekendeke 2 mois to ti 6 mois okosala na yo année mobimba te na classe. Imagine toi oye na Canada après 6 mois okomi kozwa ba salaire ebele na koyebisa bino makambo yango oza na posa classe ebele te ba ezana ba compagnie o ezako ekotinda yo pe kokende kosala ba formation wana ya 6 mois soki compagnie etindi yo compagnie wana kobanda kofuta pe yo salaire avant kuto bana musala compagnie eza kotinda na musala eza kotinda yo na ba formation wana. Et puis soki obandisika osilisi formation wana imagine toi okoti Canada ok classe yango 6 mois ka tolo bana année moko déjà bandi kozwa sa musala ngo soki okomi ya sika ozobana na $4000 ezokende tina $6000 par mois. Mais ce qui a une expérience makasi, expérience c'est komata. Salaire okozwa ezokende na $7000 ti $10,000 par mois.
Sika imagine toi kaka oza mutu ya sika na ane moko ya Canada okomi kozwa ba 7000 okomi kozwa 10000 dollars. Nazo exemple kaka ya 10000 dollars par mois. Ane moko déjà oza na 120000 dollars ya kaka ya boye ya mobimba. Ane mobimba oza na 120000 dollars. On aza koloba kaka salaire normal. Tobo sana teke na Canada na po eza musala o eza na kati ya pénurie baza ko luka batu. Ba heure supplémentaire eza ebele. Et puis heure supplémentaire e futaka kotoyo ezalaka teke ozo sala bazo futo même salaire te. Soki bandi heure supplémentaire salaire no eza komata. Place muso zalaka double salaire, tant place muso zalaka heure nandambu. Tango nazoloba heure nandambu soki baza kofuta yo 40 dollars, soki okomi na heure supplémentaire ezokende na 60 dollars. Double zalaka soki oza na 40 bakomi kofuta yo 80 dollars. Sozo kende na heure supplémentaire. Alors, imagine toi ozwa musala ya boye kaka boye. Na kosepela mingi na mona congolais ndeko nanga yokinga azwi musala ya boye akomi kosala mbongo asalisaka pe famille. Alors avantage c'est okomi na ba possibilité soki okomi kozwa salaire ya boye okomi na possibilité automatiquement ya kotindela ka ba famille no ba mbongo na ane ya liboso pendant que ba bato ebele baza na difficulté kotinda mbongo na bamboka na bango na ba famille na bango mais yo na ane ya liboso ozwi déjà chance wana ozwi nini musala wana okomi kosala makambo ba camion okomi pe kotindela bandeko na yo bambongo na ba Afrique. Alors expérience ya ba africain est-ce que eza valoriser kotoyo? Est-ce que baza kondima ba diplôme ya ba africain ou bien par exemple ba diplôme était ba expérience ya ba africain? Alors on aza ko pesa bino makambo wana. Est-ce que baza kondima expérience ya ba africain? Tobo sanate que ba africain déjà baza habitué ba chauffeur na biso ya Afrique baza habitué na ba longue distance, ba conditions difficiles, baza habitué pe na ba horaire o ezalaka exigeant. Alors pona ba Canadien bango bakokaka makambo wana te. Makambo akozala ba libanda tout Amerika nani Canadien nga kabiloko wana te. Mais sika pona bino ba Congolais déjà bokumba kala ou be bozalaka na endurance wana boza déjà na expérience ya ba condition wana ba condition ya musala wana pona bino eza sous na difficulté te soki boye boko s'adapter na facilité. Alors ndenge na lobaki soki ozaka na permis de travail ozana mukandate par exemple o eza nzela moko ya kozwa résidence permanente na ya Canada sa makelele parce que métier eza figuré parmi ba profession à pénurie. Soki oza okoti musala o eza na profession ya pénurie soki oza na mukandate oza par exemple kaka na permis de travail ya pamba oza déjà comme déjà nzela kozwa résidence permanente. Et puis makambo esili. Alors plusieurs provinces baza ko faciliter makambo eza partout na Canada baza ko faciliter nini permis de travail ya kokumba ba camion wana et puis ba programme d'immigration provinciaux eza ko permettre eza ko faire ça la bato belé ba baya avant na kota na ba inconvénient na ebisa bino likambo boko ta na CIC place wana eza place bokuta comment pour remplir formulaire à makambo oyo po oya parce que oyen soki olingi ko appliquer na makambo oyo appliquer et puis OK na nini na ba programme d'immigration provinciaux ko kene na fédéralité na ba kene na ba programme d'immigration provinciaux oyo ba ko faciliter yo ko ya mbangu parce que baza na posa na bino ba chauffeur. Soki oza na expérience na Congo, oye nango koto po déjà ba o meseni déjà na ba longue distance, ba conditions difficiles, ba horaire moko exigeant. Ozo tambusa mutuka na butu, esika kura ezate. Ozo kumba ka place balabala eza ko beba expérience wana. Okoya nango koto ba kondimo mbangu. Sika na pesa bino ba inconvénient pe. Ba contre mole mezali. Na makambo ngo métier ngo il faut kozala mentalement dire physiquement pe dire parce que il faut eza métier moko physiquement et mentalement makasi. Imagine toi ozo kende ba longues heures tamula yo za libanda ezalaka na ba fatigue na kati menga na yebi musala nyoso ezalaka na fatigue oyo pe eza na fatigue ba stress routier. Imagine toi
eza musala pona mutu nyonso te parce que imagine to kozala yo moko na balabala ozokumba mutuka yo moko na balabala ba stress ya ndenge wana ba problème ezalangaka te sika vie familiale kozala pe compliqué parce que okozala absent pendant de longs moments okozala libanda ya ndako pendant long moment okozala na mwasi na yo penza te okozala na pembeni ya bana na yo penza te po ozokende musika Canada toloba oza na Québec okumba mutuka tina na Vancouver wana eza ta musuba 3 jours ba une semaine ozokende kaka ta soki ozana ozi nationalité canadienne ozokumba mutuka kolongwa Canada okatisi Amérique oketi na Mexique ba misupe basala ka biloko wana donc babilo mais futa ka pe mbongo ebele mingi ozokende musika mingi pe ozofuta mbongo ebele nyonso wana ezoko dépendre na ndenge ozako planir avenir na yo. Alors makambo na noti koloba difficile pona ba jeune famille otika ozana no jeune ozana elenge ozana mwasi obanda kutike ba 2 semaines ba 1 semaine eza blagité eloko mosusu condition climatique ya Canada sika ba mauvais dini ba neige ezalaka ebele ba neige ba glace il faut koyekola et puis ba malili kotoyo yango tango ozokene na ba classe wana ba 2 à 6 mois balakisaka bino ndenge kokumba mutuka na kacha ba neige na kacha ba glace ba kopesa bino ba formation wana alors wana nde eloko nangaki na memela bino bandeko na ngai na oboza kolanda nga na analyse avec Gilmas naza ko analyser pe makambu ya avenir na bino sika awa baza kolobela ba ndenge noti koloba pardon na pesi bino ba avantage na ba de inconvénients ya musala na kati avantage na lobi boy travail ekozwa ngo mbangu ekozwa travail moko rapide kozwa salaire eza kitoko eza vraiment salaire moko eza ko attirer faible barrière scolaire donc ozana poso kende classe te po okota na makambo okumba mutuka et puis ozana mukanda te eza accès pour na immigration facile inconvénient nango noti koloba eza na ba fatigue ebele ba solitude ba climat dur na vie sociale moko limité ozala musika na famille alors musala oyo eza excellent pour na porte d'entrée au Canada pour na immigrant okozala na makambo nyonso ozana nango poso kosala yango so okoti na musala donc eloko kana kosenga soko ozana poso ya musala ya boye zala mentalement solide il faut accepter ba sacrifice temporaire zala na vision moko ya long terme wana nde kokota okozala makambo na facilité na silisi video so bozana eloko kobakisa bobakisi botia ba commentaire na bino ngamutu na bino Gilmas toujours na katia ba motivation bo partager on est ensemble.